Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belebo s'abonner avec Katia Voka Babi, votre humble servante Amarou dans la bino. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka foot, olingaka social, socio-culturel. Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso. Et là quand les arnaques musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement. Pobozwa Katia Voka Amarou na no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout monde ni ciao. Politique viva. Ok, Kimia. UDPS, viva! Viva! Éveil patriotique, viva! Viva! Cash, viva! Viva! Peuple congolais, viva! Viva! Monde entier, viva! Viva! Ok, mes chers amis, mes chers frères, nous, la coordination, il y a des parlementaires debout. Monde Mobimba, conduit par le président Jules Kaloubi, soutenant le pasteur Mukuna Martin Luther King. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la dernière énergie. Nous savons que depuis hier, il y avait un cabal de FCC qui voulait achever M. Pascal Mukuna. Mais le cabal est raté. Yango tozo senga na peuple congolais. Boz à la Kimia, tous à la Serein, tous debout, mobilisés. Derrière Fatih Mukuna, Martin Luther King, Martin Béton. Tobetele maboko makasi. Éveil patriotique, viva! Viva! Tolobi boye. Lobby, ma magistrat Babengi, il fallait sécuriser yé. Parce que yaki kabali moko zelaki à FCC. Ceux qui battent kaka, imaginez moi na mwasi wa oya ndumba wana ayena à 18h. Elle ayena à 18h, Pascal a komaki 11h. Maintenant drapeau c'est kitaki. Balingaki bazongi saye te. Parce que ceux qui battent kaki à 18h ayeboyi balingaki ba cheveye. Balinga babomaye neti babomi kayimbi. Yango tozo senga bino kimia zala. Toujours debout mobilisés derrière Martin Luther King. Nous irons jusqu'au bout. Toko kanga kanambe politique mwana Marcelina tonto mutuali. Mes chers amis, toko yebi sabino boye. Biso toyebi peuple congolais, monde mobimba ba yebi 10 dossiers oyo kanambe politique mwana Marcelina tonto mutuali azanango. Yango torobi pasteur Mukuna asezisaki justice na massacre ya Depto ya Buduja Congo. Affaire ya Arma Tungulu. Assassinat de Fidel Bazana dans les locaux des polices nationales congolaises. Massacre de jeunes Kuluna par les polices nationales congolaises. Fausse commune de Maluku. Massacre de Mwana Lemba. Massacre et fausse commune de Kassai. Assassinat de 2 experts. Assassinat de manifestants et incendier le siège du parti. Assassinat de Rossi Mukendi et Kapangala. Ok, mes chers amis, mes chers frères, tous à la Kimia, tous vendre na bandaku, tous landela, pasteur Mukuna, Mutoko Ningisae, Azate, tous na état de droit. Bakosala musala, papa kozonga na ndaku na Kimia, mais toko kanga kanambe politique mwana Marcelina tonto mutwale. Parce que toyebi tata na yete, toyebi mama na yete. Bazaba Rwandais, il faut pas décager Mboka Nabiso. Vrai ou faux? Merci beaucoup. Éveil patriotique, viva! Viva! Éveil patriotique, viva! Viva! Pasteur Mukuna, viva! Viva! En tout cas, bonjour, bonjour. Bonjour. Ma maman, ma yaya, ma papa, tous à la calme. Je vous invite tous à l'année calme puisque tout le monde que Kabal wana eza Kabal monté mais eza raté, eza boité. Puisque Babili liva même ba odio zali. Ndoki ya mwana mwasi wana balobi aza ancienne fidèle à l'église. Mais comment ça fait-il que papa oya kufaki atikaki mikanda?
donc na mukanda tobenga ka testament kombo ya mama wana ezate. Donc papa wana tika ina bana uswa ta responsabiliser ki mutu wa koki ko simba biloko na ye. À ma grande surprise, mais comment ça fait-il que moi si wana azalaki na bakabal. Donc tokolo banini bazalaki pe catalyser na batu ya FCC puisque ba pesinga information ba lobi boye. Mwana moi si wana à la veille na matin na tongo na ngwa veille akende mwana moi si wana bengi batu na ye. À partir à WhatsApp. Alobi bonjour président et pas alobi bonjour. Alobi ndenge nini procès lelo il faut akende osamba bi mais oui kalate na linga na ke retirer plainte na ngai. Bozolanda. Siko nde ba yebisi pa oyo azobenga président wana ke non te yaka na hôtel du Fleuve. Na numéro 68 na otobengi na chambre 68. Bozolanda nga malamu. Yepa alobi kitoko. Nazoya immédiate. Donc kabal na bango eza raté pourquoi? Babanda qui kozela ye. Alors ye aye ko se présenter na ba 18h pourquoi? Alors donc eza na coup monté. Donc biso toza la calme ndeko na biso évêque mukuna que je salue en passant aza donc il a été bien muto obouger azate boyebi bandongolo misu bazé belé. 19h wana so to lingi totika papa kende mabe na banzela la bala biona ngai to yebité. Alors toza la calme justice na biso eza indépendante. Mama wana oya koluka kokutana na ya la sengiga kanabino toza la calme monu tenons-nous main dans la main. Donc lumbe mwete bandeko bana Kongo mbote na biso mbote lisusu soki dit par les policiers ye muto ki mate tolingi évêque mukuna alali na prison alalaki na kasho lelo na tongo ba transféré ye na makala biso nyonso toyebi ke na nsima ya bamakambo ezobima ya kingandi eza makambo ya éveil patriotique. Tolingi kopesa bino merci pour na soutien na bino pe mobilisation na bino. Il faut boyeba ke un peuple n'est pas libéré mais il se libère lui-même. Oyo bino bosali ba jeune na biso eza kopesa biso courage. Évêque atindeli batu nyonso mbote alobi le combat là c'est le combat du peuple congolais. Donc ndenge bozali boye tozana pe na confiance na justice na biso. Ah bomoni ndeko kamere aza kosamba te. Aza na prison te. Mais tozaka ko soutenir justice. Lokola bememi évêque mukuna kuna akosamba tozana état de droit. Oya zana raison akozana raison. Oya zana tort akozala na tort. Mais likambo na biso ezali awa ezali likambo ya éveil patriotique tokotika te. Yango tenga topé Sabino merci. Président na ba combattant, président Gilles Nabino nyonso ba combattant. Toza en contact. Éveil patriotique ezali sous mukunate. Et c'est comment une organisation batu baza ebele. Bon monaki lobby maître Jean-Claude Katende awa. Na baninga mususu nous sommes en train de travailler. Ceux qui ba comme mabiso nyonso na prison torokende mais le Congo doit appartenir aux Congolais. Ezanenga wana. Toza ko compter na bino. Pour bozalaka mobiliser, to bana ko agir ndenge toza ko sala boye dans l'ordre. To bouquer leur mutute, to fingi mutute ezali le droit d'un peuple de manifester et de s'exprimer. Ezaboyete. Merci beaucoup. Merci Bobé Télémabo. Réveil patriotique vivant. Tant tozolo ba besoin ça avec vivacité. Toko bango toko bangisa. Mboka oyo eza ba Congolais eza ba Rwandais. Congo ya ba Rwandais, Congo ya ba Congolais. Oye koya. Toyebisi bino peuple congolais na minute oyo na yebisi bino bitumba eba. Il fallait ba Rwandais bazonga na Rwanda. Tokotika te pona liwa ya bandeko na biso nyonso bakufwa pona République démocratique ko biso na bango tokokuta na tête à tête. Il fallait pas que ne kolobela na Brazzaville, il fallait pas que ne kolobela na Rwanda bakangela biso Hippolyte Kazembe Kanambe mwana tonto mutwa ala kisabiso batata mwasi na ye ba mama leki na ye bazalaka wa. Merci.
pasteur et la communauté, c'est une très bonne chose. J'aimerais que nous soyons que nous sommes des Congolais. Eveyo Bitumba, avec Pascal Mukuna Bandi, ils ont engagé Congolais Nyoso. J'aimerais dire, nous sommes na diaspora, nous sommes na kati ya mboka oyo ya Kinshasa, ou bien na kati ya Congo Mobimba. Kofanda Kimiate, nous voulons que le journal est là, parce que tu as une manipulation na dossier ya papa na biso avec. Yango wana, tolingi tosala eloko moko tola kisake, mutokola lisalisusu congolais azate. Et non seulement le peuple congolais, mais toute l'église est debout. Parce que l'évêque Mukuna a combattu, en fait, que l'église est kangamate, toyebi. Bitumbaane zaki depuis Kalabania bakanga l'église. Ni tete l'évêque Mukuna, l'église n'y a que kangama. Donc c'est une personne qu'on ne peut pas laisser. Donc, local à moi, nous sommes défendus papa naye, tondimi avec Pascal Mukounaza papa nabiso. Donc, tu vas mener le combat jusqu'au bout pour nous défendre. Et merci beaucoup. koyoka tate mutu ezosala ye pasi te lokola ye azolinga atelemela mpona makambo ya peuple congolais ekomi ezalaki ya mwasi ekomi ovanda na prison tokoyeba etat de droit eza ya ndenge nini na mwasi yango mobali yango akufaki aza na mbula kanti aza na seta banda seta wana ozalaki wapi motuna ya Merci papa. Ok, voilà, tout ça, on a ACK, Assemblée chrétienne de Kinshasa, au Bozomona Liboso, il y a ACK, il y a Église, il y a Pasteur Mukuna, tout ça, bande Kobaza, ah, bah, télémi, faut ba le bapo, tout ça, na état des droits. Ceux qui ba l'obité, boye, ba makambo, oza ko se passé, bonjour, de Komba. Bonjour, tante. Boni papa. Bon, tout ça, bien te. Tout ça, bien te. Nengo tuninga, parce que mon kokati na biso, o ayebi valeur ya batu aza menacé. Yango ano yo kina yebisio ke toza bien te. Papa Tolingo expliquer biso bien parce que jusque là bazo tatonner ba msusu ba baki akenda ki lobi ba msusu ba bien ki lelo na tongo to ebite pasteur akenda jour. Bon, jusque là toza na précision te. Toza na précision moko claire sur likambwana. Mais banda kenda ki lobi azonga ki société. Ndina yango toza wana pona kopesa message que tolalité toza pona ko telemisa batu nyonso bala muka ezatan ya ko réussir pe ko bengana mutu oyo azali lokola blocage munene pona peuple congolais avec papa na biso azali mutu oyo nzamba pesa ki message bato ebele bazo mituna pona nini aye koloba pona tango non eloko nyonso ndenge komami na mukanda ya Ecclésiaste chapitre 3 chaque chose a son temps eloko nyonso eza na temps na yango alors tango ekomi tango oyo faut to comprendre et même bana Israël bakangaki bango bakomisaki bango bawumbu na moment bakomisaki bango bawumbu nde moment onzambe pe atelemaki elongi na ye vers bango pona sauver bango na yebi ke eloko moko grave ozala te nzamba obimisaka ka biso balongi na makambo nyonso to lokola toza na état de droit. Oui, ok, voilà, toza a toujours le bosso ya ACK bandeko baza awa baza na posa baloba. Bonjour frère. Oui, bonjour maman. Forte a to kuti ba te belé ba maman bazoloba ba papa bazoloba pona likambu ya pasteur Mukuna. Est-ce que akenda ki prison lobby to ake
lelo na temps. Ouais, tous informés na tongo bien avec mukuna ke prison na tongo mais elo ngala ningana no baboye. Toebi Coutinho Fernando Coutinho atelema bunda pour la mboka na biso sauver le Congo. Toebi Coutinho kota prison ko bimana yebo bachube batonga akoma paralyser atambola asute. Yangwana na la misala bana tu asekanga après na asekate menaza congolais. En tout cas, combat avec Mukula Batumisi bazo critiquer que non abando liambongo Kabila. Ko liambongo Kabila c'est lelo tezambongo mboka Kabila za mbongo ya oliesa ba congolais te mbongo na biso moko. Na lingina babo avec Mukuna ye moko bien on ba TV a démentir abi que non à l'époque Kabila bazana pouvoir moko te ya koleka même na baté na économique ya koloba ya ko dénoncer. N'importe Kabila so meko le kan écran. Ero zo bima bo ba lever yo. Mais la minute de comme l'état des droits solo. Tu as besoin na zo senga na bana tu aseka ba nyonso bazola nanga partout dans le monde entier. Quelque chose dans Mushima, aux na Canada, aux na France. Na ba ope bazana Kinshasa to telema ngonga ngoyo. Avec Mukuna akoti makala siko. Na sengi na bana tu aseka ba congolais solo. Ba ba linga état des droits to telema. To boy to la le comme intimene comme ba longue histoire. Na tongo to sengi ke batutu Toto sangana biso tout marché tokena même attends à parler de la justice pour ça toke prison solution moko so matin tokena parler de la justice place makambo ezalaki na sengi na ba membre tout ba congolais ba peuple congolais tout bana tout ACK en tout cas bola muka mama et là sultan robangelo ko moko te soki bobangi en tout cas oya ya moko fait kalobaki ngo oya to dans état de droit solo na sengi seulement na président na biso Fachi Félix Tshisekedi Tshilombo en tout cas président olobaki état de droit avec Mukuna aza victime nelo ko moko te avec Mukuna akomi victime tango akomi koloba mabe ya batu oyo basali Congo mabe ya batu oyo bayibi mbongo Congo bakomi tiele ba piège maman. Quel que soit viol, toyebi yango te, to sengi seulement libération avec Mukuna. Makambo zo le kana avec Mukuna, to mona kongo pa Coutinho Fernando. Ba congolais tout ba yebi makambo. Mpa azate, to sengi seulement libération avec Mukuna, to sengi libération avec Mukuna. En tout cas ba congolais tout totalement. Ba oh tout na sengi na sepe message na ba membre tout ya IDPS. Ba wa bundela kamboka solo en tout cas totalement, to sengi libération avec Mukuna. Merci maman. Ok, merci papa. Siko na ndenge à côté de la prison makala tozo ebate. Est-ce que bako banda ko sambise na prison to abako banda ko bima? Maman akosamba neti nini akosamba. Ba vidéo na bomona ki aneza ba montage. Ba vidéo na bomona ki aneza ba montage. Ngamona za cameraman na za monter ba vidéo na za montage maman. Ba vidéo na eza montage. So kota na Google sala ba recherche. Ba vidéo na eza ba montage. Et bon film ba merke ba sala ba film ba sala ngondeli. Eza montage. Maman, et là, asamba tête, on a besoin de libération là hier. Na lancé un message, na président Fachi, on va qui état de droit, en tout cas état de droit solo et ça là. To boy battu la biso, battu effect, là comme ben na prison de bakene wana. Pour bazana besoin pas bon effect, to yebi bazana besoin pas bon effect. To a besoin de libération avec Mukuna. Nga nazo sala appel na communauté internationale, nazo sala appel na CPI. Tango yango soki RDC na mboka na biso ki justice. Bazoko kakotala likambo te. Nazo benga CPI à se prendre en charge aya pona ko soutenir biso. Parce que biso za peuple évêque aza muto abatu. Ezate ke o mutu nyonso ayebi évêque na mboka oyo. Alors basali wana bayeba bien que ils vont vraiment payer. Ok, voilà, maman peut baza un petit sol lobezali ya koloba po tout le monde papa ake makala likama tout le monde encore lokola kaka aozonga mais puis suite na mama na yebisu yo toza na pasi pe regret makasi na kati na mboka na biso na makambo ezolekana pona koloba ke balobi état de droit eza na kati ya mboka oyo menga na croire na état de droit wana te parce que to moni yango te. Pour attendre de quoi à l'époque il y a pasteur Coutinho et c'est pas ça qui boy. Donc mutu oyo soki a telemi pona koloba likambo ya mboka. Donc surtout biso na kati ya province ya Kinshasa na précisément na kati ya Congo balingaka ete. Bazala toujours na posa ya kolimwisa ye. Eza pasi pona komona papa na biso oyo atelemi pona libération ya Congo. Ba mema ye na kati ya prison na dossier o eza vide
bosambisi bosi bomona dossier batindeli mutu directement mandat d'arrêt komema mutu bakendene na prison na parquet kosamba affronter directement na mwana mwasi me basambi batuni mwasi baposer ba question mais dossier eza vide bamoni eloko te mwana mwasi enfin alobaki no bunduki donc tokei sonika futa ezalaki bunduki doye kutino pe bunduki lelo aseka pe komi bunduki baluki bunduki yango bamoni yango te soki ezalaki viol yo mwana mwasi oye soi-disant koloba oye koreklame makambo ya ndako ndenge nini susu kolinga mobali nga naza mwasi nasalaka mosala ndenge nini nakoki olinga chef na nga mosala mpona so nalingi chef na nga mosala nabebisi mosala na ngai mpo mosala na ngai ekende liboso te mais yo olobi baviole oyo estce viol nga ntango nazoyoka moyo ya viol eza kozwa mutu par la force ndenge o ngai na connaissance oya nga nayebi ke wana eza viol déjà soki obimaki déjà na ye par après oya ko réclamer alobi ke non o nazo réclamer est-ce que tout d'abord papa yebi makambo ndako akanja ayebi yango te ye aza papa baconfie aza uniquement mpona kotia paix na bisika nyonso baloba bio alieki mbongo akabila adenosaki yango papa na biso atelemaki alobaki yango clair oya monaki ke kabila pesaki mbongo aliaki atelema adenonse alobiki aliaki kabila tomonaki boshabe awanganaki alobiki bapesi kabila pesaki mbongo te en tout cas to regretter donc tozomona état de droit yango oyo Félix alobaki na kati ya mboka eza te tomoni ya solo ke kabila mutu azokolonize mboka oyo bazwi maskara batie mwana mwasi oyo aleka liboso tosengi libération ya papa abima babimisa papa toboyi bango basi ba préparer ba prison na bango ba chambre na bango balinga te kanda ya nzambe na minute o nzambe aza juste ekokita likolo na bango oyo nyonso aza nsima ya likambu oyo ayebake sel jugement eza nzambe akokita nga nazoloba nga naza protocole ngai nasalaka biro ya papa nabima na ye te mpo na nini na mwasi te na kati ya église bozo baarchive nyonso bobimisa ya aseka bokomona nga nazosala mosala na kati ya aseka naza proche ya papa me namoni eloko moko te nga namoni ya mabe papa asali ngai mpo naza mwasi soki mpe azalaki na posa na ngai akokaki koloba mpe nalingi mpo na nini asali yango epa na ngai te eske ye mami aza mwasi aleki basi nyonso na kati ya aseka kitoko nini aza nango eza mawa. Ok, merci maman. Tous en état de droit de cas mon conjoint le bac état de droit. Tout le monde qui commande salmon na Moïse Mbie. Il y a le tout le monde on souci ya pasteur Mukuna. Conseil no kopesa na ba fille o bazo sala ba acte bon. En tout cas conseil o ngana kopesa na biso basi pe ba fille omoni mutu ngana lobaka mutu alukaka nzambe tango akomaka na kati ya problème soki oza na problème te moyo oyeba nani grandeur en nzambe eza te mais tango se retrouve na kati ya problème nde tokendaka kose jete na makolo ya nzambe mpona koluka nzambe mais tango oye koluka nzambe na sincérité tango ozoluka nzambe na sincérité tango wana nzambe aza koapparaître mpona kosunga yo kopesa réponse na mituna na yo mpe na basolution na baproblème na yo mais tango ye na makolo nzambe oye na objectif moko babike ngai nake koséduire mosali ya nzambe keba David azalaki na basi ebele me nzambe abetaki tolo alobi l'homme selon mon cœur keba kanda ya nzambe ebandaki okita nini olekita likolo ya David ebandaki okitaka likolo ya basi wana malédiction nyonso ebandaki okita likolo ya bana basi wana mais yo mutu oye na kati ya église aseka oye na mission ke mpona kokweyisa papa na biso mpo papa na biso apesa yo 50,000 apesa $100 apesa nani $50 mais lelo oyo papa ye wana aza na prison yaka lisusu nani akopesa yo obebisi vi na yo obebisi vi nokobima na mosala ya nzambe kosalir mosala ya nzambe yebaki obebisi vi na yo oza na sa malédiction papa na akomodire yo lelo mama na akomodire yo lelo mutu aza na pouvoir ya kolongola malédiction wana eza papa spirituel na yo papa spirituel na pasteur non nde aza na droit ya kolongola yango mais ntango obebisi deja na papa wana
oza mwana ya kirikiri ya bilakeli mabe okotikalaka kobonga lisusu na vite eloko nga na koyebisa bango yango wana. Ok, merci maman, message no ekomi bandeko baza awa papa. Bonjour. Bonjour. Bonjour maman. Comment nous allons bosso assez quand même ninga mususu ba ke prison yo kete. Comment le bosso bon ba ninga mususu ba ke prison biso do kete mo biso do zainde to ba yima kamwana lobby. To ba ke mukuna nde bakanga ki to ba ke ba libérer et zalango bien azonga na ndako. Mais to kaka na ba pokwa o bakanyi mukuna alali na boloko boye tout ça. Ya ngala message na ngezaka boye. To senga kana bana aseka. Oso do bana Congo baloba makamone tali biso te. To senga kana na bana aseka nanu. Batelema pona makambo. Soki batelemi te. Mukuna bakobeta ta babiloko mabe na prison kuna lobi na ngakome bosono. Ya kondo to senga kana bana aseka batelema na likambo yo keno il s'agit ko marcher, il s'agit ko sala so ndenge nini. To telema pona likambo ya mukuna. Soki do telemi te solution ko zo mate. Na ministre ba nyonso basambela na seka to longona makambo bonzambe oh aza pasteur bobote bote aza pasteur mais na ministre su makambo ya pasteur de ko makambo ya kaisala to sengi na ba pasteur nyonso aseka l'église tout aseka partout dans le monde sengi to la muka pour likambo ya mukuna soki to la mukite to bito vana ka boy mukuna ala to kobosa na ye po aza mutu munene na mboka oyo asali makambo bele aza pasteur ayebani yango do senga kaka na bana aseka bana renaissance partout do sengi do tele mpona likambo so do tele mite to kobosa na koma mukuna na mboka oyo oza mboka moko bo to ebite so ndenge ni to ando ba geta de do mais to zo mona makambo ndenge kende lokola na bandenge mo ya bien te yango do senga na bana mboka tout to la muka do telema mpona to sauver mukuna soki te tala lo kutino komo ne bosa na mboka oyo yango do senga na bana mboka tout tous allez éveiller dans les camons pour n'apporter la solution. Message n'a rien. Ok, merci papa, maman Paza awa donc tout dans l'état de droit, nous tenons sur le droit s'exprimer pe sous mukuna te maman vraiment ce qui va makambo et donc vraiment ekoeli biso eza ya mutu moko te eza ya biso nyonso oya yebi ti aza mwana Congo eza la mwana seka eza la mwana Congo oya yeba ti aza mwana Congo atelema soki basalaki no penzani donc soki baveglaka biso miso lokola donc biso ba Congolais toza ba yuma vrai ba yuma nebi to soki baniataka biso na se ya makolo po donc atali kamo esalami donc tosala eloko moko te na yebi te mais ya mbaloyo meme yango nde ser nanga alobi meme bana Israël bautaki na bowumbu mais Nzambe fin de fin Nzambe atelemaka pona kobundila bana Israël lelo ekomi tour ya Nzambe oyo aza likolo azomona na teme azoyoka biso nyonso ezoleka na se ya mokilo azoyoka biso Nzambe suka likambo ekoleka boye te efek mukuna ekoleka boye te Nzambe wana kotelema jugement na ye ekotelema ekosala ekolanda mutu nyonso oyo no aza na base do pesa bituma donc pe etelemi pona efek mukuna do pesa nini makambo bakosile biso na église nga na sambela na aseka na église makambo donc pesa le bima même mama oyo do pesa sali biloko oyo ayoka ngo na matoi na ye baloba donc pesa na prophétie donc pesa niti baso tozo mona pasteur mukuna baso kosila donc mikolezo ya baso kosila yo makambo tozo mona donc mona mwasi moko bo baso lo batyo yo violé ye menzoka ndiye kosala makambo ya lokuta sikoyo nani donc vraiment est-ce que même vraiment ata tozwa na likambo yo penza boye vraiment sikoyo makambo oyo eza penza grave na mokilo oyo bazozwa ngo penza gravité oyo makambo eza nango kutulonge tina moko te yango nde bazo comme ça sikoyo tina est-ce que eza ya solo toko kende wapi siko donc tozo oloba nanu bango siko biso donc vraiment ni de comme continuer donc akufa nani pasteur nani oyo mususu wana soki nani bazobenga nani pasteur Coutinon akufa lelo da pesa bazolika la susu effect mukuna akufa effect mukuna kokufa te na kombo ya Nzambe effect mukuna Nzambe oyo babelelaka effect mukuna kokufa te oya kotia effect mukuna même itonga ou bien qu'on pousse na mabeso ko pomper kisi donc poza pote ba bomba effet mukuna Nzambe oyo asali ko mboko oyo boko mona makambe ko salema eko ningana mboko soki biso batoko kota la mabele to kota mabele
nzambe oyo likola kotelema akojuge donc mpenza mboka oyo akojuge bango fin de fin likambo donc mpenza nini likambo nini oyo ezalaka donc mpenza nini oyo babongisaka te lelo ekomi donc mpenza nini makambo donc mpenza nini ya mwasi wana ekomi susu oyo te eza na sensi te ana sensi te tobanga mpe nzambe te biso nyo tozala moki mutu asala biso eza nzambe tobanga mpe nzambe oyo aza likolo tobanga mpe ye tobanga mpe nzambe mpo kanda mosusu eyaka do mpenza na makambo mosusu eyakaka do mpenza okosili mutu likambo kanda ya nzambe do mpenza eyaka te eye likolo nani donc ezalaka génération na génération tala mutu moko kaka asali likambo mais tina suka génération na génération do mpenza nini esukisaka donc libota bamosusu bazalaka bakobobangi ya nzambe te mpo na nini pourkui bamosusu bazalaka bobangi ya nzambe te ti wapi mboka yango tozokende sikoyo banani bakokoma soki bato nyonso basili kokufa banani bakokomande banani banzete mabele soki biso bato oza te pose mutu akosepela biloko wana donc aza te mutu azosepela mboka na biso nopele tozokende ti wapi meme te na bana Israel bazalaki na bowumbu mais nzambe adelivraka bango ti nzambe adelivraka bango. Ok, merci. Ok. On ne combat pas à papa. Je sais papa. Frère. Oui. Bonjour. Bonjour. Madame. Nakolanda koloba nazoki otangi kombo ya pasteur Onésime nakati. Pourquoi natangi kombo ya Onésime nakati? Po Onésime tango azo kende na télévision likambo ezaka ya mukuna nakati na munoko na ye. Ye ate akate alobaka likambo ya mukuna pe montage wana ye nde associé na bantu FCC azana kati wana. Moi c'est la bande ko sambela to bande sambela pas pasteur abandi ko sambela awa abimaki aza abandi ko sambela epa na Onésime sikoyo ye mwana maswana apesi Onésime kombo Onésime azobenga ye mama na ye nde ba montage wana na bantu FCC po bakoyesa mukuna. Ok, message nisko koyebisa na ba pasteur po Onésime pas a pasteur ba obalanda biso pe ba pasteur baza ba tebe ba Holanda na ndenge otangi komo Onésime na kati message nino koyebisa na ba pasteur o ba Holanda biso pona o eza réputation ya pasteur nde ezokene na kobeba parce qu'il y a déjà longwa église mais azolandela toujours pasteur na sima. Message nazo pesa ba pasteur ba sala makambo nzambe soni ezo pesa bien te po ba pasteur bango moko baza pesa bango moko bitumba po baza critiquer bango moko eza bien te po na ba pasteur. Ok, voilà, merci mon frère. Ok, voilà, bongo bomoni tozalaki na ACK tozali boso wana bozomona nde bato baza ebele pona likambo ya pasteur mukuna en tout cas tolalité donc tosambeli butu tosali otokoko sala na tongo toye bomoni bandeko balobi bandeko s'exprimer pona pasteur na bango en tout cas toza na état de droit mokonza mboka lobaki état de droit vraiment et ça la pona bandeko o baza awa ekokende ka bote bolandela justice esalaka mosala nango po bamama baleli bapapa baleli bapaster kutu bazokoka koloba te mpona bapaster na bango epi na sengi na bapaster mosusu oyo bozolanda biso bomeka kotema mpona likambo ya ndeko na bino paster ekosala biso susu bien wana napesi mbote na bato tu bolandaki nga na baabone na biso tu na bafani na nga tu napesi mbote na babosi na nga Rufin Kisombe l'homme du moment Papi Kelila mon pouvoir sans oublier Richard Long à triple code du officier des verriers des plus Paris Charles Woutete Porte à Londres Mauricio Photon Bongo na ebiki bozona na ngai ebele Jonathan Ikongo ba maman le met tout derrière la caméra je vois Junior et puis équipe technique Mike Zola de Tomona ciao.